ba créer yango on va appeler ça ba bis quand on quand on aller ko follow ba créer yango dia za muta création eza particulier vraiment na solo ma même ina solo li peko azala nango ko follow ndako la ele bon yo ka desa mapeka okima sikama ola sikama ola ko follow ndabo sikama ma même li ko follow ndako la ko follow ndia suka na bango photo bango nyoto basala émission na Kofi ba ya rebele boye bele botiba micro botiba micro botiba ken piano ba petit na ye ya yango ba mona ken piano ki omeli tonga omeli abete kango omeli diamba omeli wala wala la ken avec yo uti mboka wala ko pas chérif yo oveli uti mboka abete kango wapi botiba micro bokangisi ba micro omeli botieli on comprend mais wana ce que ça qui ko follow mi da longwenda kuna personne trois personnes té wa diembela biso nyonso to diembela maintenant biso nyonso to diembela emeli diamba ba tu na ba votiba micro mais quand même on compte que mission ce que lengi ngo ezaki ba ngo mi ba na Kofi Vincent ba diembela raté Vincent za par ba pire petit ko felo midi au diembela micro té bino boko misara batu ya batu Vincent tu na pese mbota dans voyage na mama Olive on comprend bino boko misara batu ya batu mutu banini Karine Mokonzi na ko follow mido ken jamais Karine Mokonzi ko kutana mutu boyete Karine Mokonzi ko sa boyete weza sko bate bele na minute meli ba volume o ba atuna na minute ba ndeko so ba volume na minute ba serre na biso musu ba zambeta l'hôpitalo ba atela sko ni ba rolamuka ndenge ni crise musu abenga ya Kofi ya nanga ya Kofi ko follow mido confirmer alobi ke alobi Karine Mokonzi abi ba konzi mi ba le ba kutani yo va évidemment yo mo Maramani qui a lobby est choqué parce que yo la vu aux vacuum mais là tu as l'air un peu triste n'habité et c'est choqué bien nous donner c'est choqué biso na ndeni biso toujours aux arali kolo bat balanda batwalité na biso moi da Karine Mokonzi la ndatoité moi da Karine Mokonzi seli mission ti manike Amélie drogue boyna boy ken piana ba ko follow mi dalo ba ko meli bang namte oh nini tenia que na biso la mais la banque te quand même ko follow mi atuni omeli bangi est-ce que moniko bazela que so bayebit so bayebi que ko follow mi daza mutu mo beso akutani rencontre na mutu faut soit 12 mais quand même compte quoi bandis ko 12 c'est un peu mona et pendant une dernière rencontre en kasi batwando boulette batwando bino émission bo sala na habité nengo yebi ko follow mi de ko follow mi da ya vraiment be nengo yebi ko follow mi da ya Karine habita lobele ni do rel boso ko follow mi da lunini olati vraiment olati Karine habiseni o maba nini ba chemise ba nini après Karine habiseni mon pa wa muto olate sko nango na ndenge bazala ka bongo bango compliment ko complimenter muto za mabete munati na temps na côté ça muna chemise non ça muto olata tala tokenda ngakenda filmer monsieur ce muto là tu obine za muto olata za mabete ngana yebisa yo ngana yebi to no filmer mission ngena filmer Frank Stéman émission na pas dans la Kofi wa c'est là na Congo France mission so chimie mission so boy donc on loba tout kanima ko mission so ko follow venima na habité bino vraiment mission vraiment yo to c'est 20 qui quoi venima on a dit 20 qui quoi masa mosko Tracy Melenga la PC Mbote Pro mosko Sirana anga filmer mo mituka veni yo le pauvre on filmer mituka ni non benga non ben yo pauvre yo veni le pauvre non ben place pas Paul wanzu wa mabe ya tunyoso so Karine Mokonzi ba chimia nezala raté mon pa mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Sika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Sika. Nous sommes à Congo Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et vous nous suivez de partout dans le monde. Nous vous disons bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la grande équipe de Congo Température Télévision, toujours présente pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité. Comme d'habitude et toujours à la presse des vies, notre coordonnateur, mon chef Shadrach Marayu, la papa d'histoire à la presse des vies. Et un grand merci également à l'assistance de mon
mon frère Sasa Talou qui nous assiste. Un grand merci également à Guilhem Kendi Azanobiso Longo. Nous recevons pour vous un invité qui s'avère vraiment très spécial pour nous. Et tout au long de cette émission, par rapport à l'actualité concernant l'artiste, si on peut le dire ainsi, Karine Mokonzi, la baronne, Mama YouTube. Mais avant tout, laissez-moi dire un grand merci déjà à ma fidèle abonné à Congo Température. Un grand merci à Gérard Ngoi Galaxy depuis Bolorisi. Un grand merci à Riti Kapinda R9, je vous salue. Et je ne peux pas dire un grand merci également à Igor Mitou. Big salutation à vous. Et pourquoi pas dire un grand merci à tous les membres et à Karine Mokonzi, particulièrement à Venanga, Jean-Bloc Béton depuis Londres, je vous salue. Un grand merci également à maman Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador, l'espoir fait vivre. Je ne peux pas dire un grand merci et big salutation à vous, madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Si l'Hambourg a une fleur, c'est bel et bien madame Rosette Lafleur qui nous suit depuis quelque part. Voilà mon invité d'aujourd'hui, c'est Mouna Cédric, l'artiste. Et Moko Yaba Charge, Karine Mokonzi. N'importe comment un peu que ma solo à CG au Talibon Karine Mokonzi, parce qu'il y a pas mal de gens à l'objet que non, et après laissez-moi tranquille, après hommage à DJ Arafat, après comme qui ne sait pas Fali Poupa, actualité au Hollandais à la Nini. Et voilà maintenant là que Karine Mokonzi a démontré de quoi elle est capable plutôt, et à créer rencontre, on ne sait pas. Et ça s'est passé comment? Tu aurais eu tout au long de l'émission avec Mouna Cédric, l'artiste, Moko Yabachar, Karine Mokonzi. L'artiste, bonjour. Bonjour, bonjour, merci à mon boss Didi Pumba pour mon plateau. Déjà, on a un plateau à Congo France. Donc, Congo France, c'est un qui événement. On a pour ça, tout ça, les promotions, il y a Nzembo, il y a plébiscité, il y a l'Oronion, soit Yembi. Donc, on va retenir que Congo France a un plateau 24 heures sur 24 heures. On a le droit de réponse. On a le droit de bengi biso kambala moko. Tout ça, Bakaya, Wana, na venu Sundi. Juste na bandal wana référence ezaka so kungaka hôtel BM mbala moko au monde abiso tozana 24 heures sur 24 heures émission mon ça doit des réponses en moto ça qui boy mais c'est Didi Pumba zo sunga ba congolais moi na mboka o mazaka social na ba congolais atala habité ba congolais pour voir misala comme on a da que monta bisa mbongo na za en potage bureau ya boy que mon a géré ba découpé ba za ba 100 francs là mutu mo belelo azotsa maboko na mukonzi na 5 chana na mukonzi wa sala ba sala ba ni ba prince na biso so des boutons ba nini pa bitenga pe na rotika te ba na mboka pe ba zokata ba 100 ba 200 merci na monsieur Didi Pumba na bureau c'est le biso. Voilà, merci beaucoup à vous monsieur Didi Pumba, mais apparemment mon c'est l'artiste vous triste hein. Tout comme mon actualité. On dirait que ma manique à lobby est choqué parce que yo la vie aux mais là tu as l'air un peu triste, éviter et c'est choqué bien donné. C'est choqué biso ndeni biso toujours aux arali kolo. Bat balanda batwalité na biso moi da Karine Mokonzi landa twalité moi da Karine Mokonzi sali mission ti manique Amélie drogue boyna boy Ken Piana ba ko follow mi dalo ba ko Amélie bang namte. Oh nini nini. C'est-à-dire que quand on a biso Amélie bang te quand même. Ko follow mi da tuni. Omeli bang est-ce que moniko bazela que so batbayebit so batbayebike ko follow mi daza mutu mo beso akutani rencontre na mutu faut soit 12 mais Karine Mokonzi ko bandis ko 12 c'est un peu mon et une dernière rencontre en haut kasi batwando boulette batwando lo banini Karine Mokonzi na ko follow mi do ke jamais Karine Mokonzi ko kutana mutu boyete Karine Mokonzi ko sa boyete weza sko bate belé na minute ameli ba volume o ba atuna na minute ba ndeko so ameli ba volume na minute ba serre na biso musu baza mbeta l'hôpitalo ba atela sko ni ba rola mukandenge ni crise musu abenga ya kofi ya nanga ya kofi sko ko follow mi da confirmer alobi alobi Karine Mokonzi ami ba konzi mi ba le ba kutani yo va me venir yo za Mokonzi ngape Mokonzi ve ma to kutani ba konzi na ba konzi donc ezali elo mo mutu na étoile étoile ba to fa ngote ya moni monde ko ça moi si ma mimi la sakera maloba bike tozo kanisa to koma ya skanzo to koma ya kala yondo komi ya kala biso nde toza ya sika Karine Mokonzi paza ya sika yondo komi ya kala maloba no ko mo salo skobwe po nini bat musu ndoba selo ko émission Karine Mokonzi saka na nani na feregola selo boy na boy seke ba okutana te ko fa ko boya na boy bon monde déjà que rencontre il y a fallu il y a plutôt il y a Karine Mokonzi na mo pa Mokonzi bat na belé ba commentaire on a ndenge mabe parce que en depuis ba émission nyonso Karine Mokonzi sala ko finga ko fi olomide lelo yesuso kuta obi ni batuna ye bata ko fi olomide tokende obi batuna ye ndenge moko na bino bosa bato Karine Mokonzi ndenge moko bato na baza ba kofifi na ba kofifiyet oyambi moto azara très ba mambo alobara lelo tangela orchestre na pese balobani orchestre nani ya papa na biso nani akufa
Il y a Papa Wemba. Personnel. Est-ce que ok ce n'est pas le lot? Batunia na ba commento le lot sur Papa Mandinga Kenda batuba kaka ke ba kanini. Dengo lo baba tuana basé loko te so kofolo mi ba to basé loko pona kofolo mi de pour ba supporter kofolo mi au cause de l'artiste était sans que osana ba fan oui cause de l'artiste parce que osana ba fan artiste na lo so azate ba fan de bele ba kima ka ba fan de bele ba sala rabwe donc orchestre zo non le lo weranson c'est weranson kofolo mi de c'est kofolo mi de donc kofolo mi de ça il rencontre na mutu donc bino ba tino bozana lo so kofolo mi de ba ça featuring na Karim Mokonzi bino ba bozana bolo ba ya kofolo mi de ton Nazar ça qui featuring na kofolo mi de Nazar mu da ça featuring na kofolo mi de donc ba to ba lobby donc kofolo mi de bi oui vous comprenez émission de basala kofolo mi de na Karim Mokonzi ba te bien surtout na la samba muna Cédric so que oyo ça test na so que ba fan na maison ba yote muna Cédric yote mais wera so ka ba longo wera so ka bi ke na longo le to bat baloba ke awe ransan ba misu nde bat me bat balo to batangu bat baloba misu to ka ba témoignage o be ba futa ka biso te ba sa ba baloba na wera to ba fanatique te ke baloba pe ba fanatique ala ke no lo be la biso we ransan be ta we ransan on comprend donc qu'est-ce ça leader muta ça tant ko follow me da voyage fois yé mon ko apagine ba fanatique te ba fanatique ba zana mais ba fanatique ba de partout atiki awa ke kutana o bazana poto oui moi ba boya fanatique te kan mo ba fanatique ba star ba ko follow me ba fanatique ntango pa la ki actualité exacte bo la lobini abini ni ba star na ba star ba kwa bi ke Karim Mokonzi abi okate Mokonzi ko fata Mokonzi Karim Mokonzi ba konzi ba kutani Karim Mokonzi parce que neti ondoza muna Cédric muna kombo na yo Cédric eza na katitien parce que ba mi konzi na ba konzi ba kutani ninga pe Karim Mokonzi et puis mopa wa mibengaka mopa Mokonzi Karim Mokonzi ba kutani yango wana yango fait ça fait no émission côté ba tso ba sala ba ngote émission te ba sala côté émission te ba tne ba lo ba ne ba sala émission te ba sala émission ya za muta bongo ya pesa ba tne bo sino bo piquer ba crise bo kubeli ba volume bo ngote ma même mili crise otango benga mutu ya nao iba pe muta koza famille esko biso sko ko follow me papa biso ya na biso nini ko follow me ko ba bengi nani Papouche Karine Mamouche OK faut to make un peu côté sauce na côté piment un peu na sauce. Lelo Karim Mokonzi akutanina mopa Mokonzi oui on doit être salué mais est-ce que Gloro Lang akutana na mopa Mokonzi avant Karim Mokonzi parce que ba auto kangisa Gloro Lang ko fait ko film datindaki $2500 yo yebi ngo pour bimisa Gloro Lang pas vane ba ko sa bino nga pe so beto ba komba ba si ba sil ba terre ba si ba kufi to beto ba komba ba to tenga yebi ke moi so tanga mame miliwana c'est asila na mutu mo ba june ba zemi na ya nakata ndaku na merci na o sala pona biso ke zemi vraiment boye e continue na ndaku na eza fierté ya biso kotaka na ndaku te kenda ko ye moko c'est ba moi c'est senga zemi koti na ndaka libala e sala bazema bon eza bana babima bien bana ba très kitoko merci ko o lobana asale mission na ko follow mi de mission de Karim ko follow mi da luka Karim Mokonzi mona ko follow me there yo luka Karim Mokonzi wana tango moni ke ko follow me da tango ayaka ba photo lobini me vidi bo Karim nango vema Karim nango ba créer ngo o ba pesa ba bis o ba ko timo ko timo Karim Mokonzi alele ko follow me ba créer ngo dia za muta création eza particulier vraiment na solo ma même ina solo li peko azala nango ko follow me da ko la ele bon yo ka desa mapeka okima sikama ko follow me da bo sikama ba même li ko follow me da suka na bango photo bango notre basala émission na Kofi ba ya rebele boyebele botiba micro Ken piana ba petit na ye ya yango ba mona ken pena ki omeli tonga omeli diamba omeli voilà la ken avec yo utimboka wala ko pas chérif yo oveli utimboka abetaki bango wapi botie ba micro bokangisi ba micro mais on a ce que ça qui ko follow mi da longwenda kuna sokoli ayoluka Karim Mokonzi omuntu nga aloba ngote aloba vedi Karim ngaza vedi ba Karim Mokonzi no aya ngoka journaliste abanga raté a chroniqueur abanga raté ko abanga invité mais ba même ba sala émission ba ko findi abenga oyaka na ndaku na ngabo sangani ebeli bango tuba ya mbabo sangani ebeli to bo sangani ebeli bo sala émission mais Karim Mokonzi mukobo mona sa émission na fali pesa ya mbada fali na Karim Mokonzi mukobo mona bazongani su ya osala émission bo mona Karim Mokonzi ya koyamba fali ezate ke to sala émission 2 personnes 3 personnes te wa diembela biso nyonso to diembela
Maintenant, biso nyonso to diembela. Mais les diamba. Ba tu na ba voter micro. Mais quand même contre émission ce que lengi ngo ezaki. Ba ngomi ba na Kofi. Vincent va diembela raté, Vincent za par ba pire petit Kofi Olomide au diembela mikonde. Te bino boko misara batu ya batu Vincent tu na PC mbota dans voyage na mon livre. On comprend? Bino boko misara batu ya batu. Muta zaka muta ya batu te, muta ya batu zaka nzambe. Nzambe boko misara Karine Mokonzi dit bien. Donc ba kangam na Fali na Kofi Olomide. Karine Mokonzi na koma ya mutu te. Karine Mokonzi na lobate o ya nanga. O papa leki nanga Karine Mokonzi muno sa soirée ka simple. Batu ne bazo ba kom. Yo no mona te Karine Mokonzi tazu kombo. Ya Miriam Mokonzi. Non mona ngote. Azu komana ya Mokonzi Karine Mokonzi. On comprend? Parce qu'on n'a jamais lata comme il y a mutumo beleti comme na lata on dépend de que mutumo hypocrite mutumo ya zua mutumo ya haine mutumo ya boy to ngato silisa monta mutoye o manquer ba cimetière to baki comme moi no tenga cimetière ba pauvre et silisa yango to mono émission celle ya mbobo quand on compte cette émission asuka 30 minutes 20 minutes 15 minutes so totali photo na ya Kofi Olomide na Karine Mokonzi. Apparemment, on dirait Nani Moutandek plus que ça pouillait na Kofi Olomide, on dirait Karine Mokonzi. Parce qu'on dirait que Kofi Olomide a été très calme là, mais Karine Mokonzi. Non, et ça par rapport à la lecture, tu sali la photo. Une émission pour ça, na habité. Nengo ebi Kofi Olomide. Kofi Olomide ya vraiment be. Nengo ebi Kofi Olomide ya Karine habite le bel ni dorel boso. Kofi Olomide lu nini. Ah, olati vraiment. Olati Karine habiseni. Oh ma ba nini. Ba chemise ba nini. Après Karine habiseni. Ah, mon pao. Wamuta olate parce que nango na ndenge bazala ka bongo bango compliment ko complimenter muteza mabete munati na tango na côté ncha muna chemise non mais ça olata tala tokenda ngakenda filmer monsieur ce mutala tobine za muta olata za mabete ngana yebisa yo ngana yebi to no filmer mission na filmer Frank Stéman émission on n'a pas dans la Kofi ou c'est là na Congo France mission so chimie mission so boy donc on loba tout kanima ko mission so ko follow me venima na habité bino vraiment mission vraiment yo to se vete yitogwa venima la différence yitogwa masa mosko Tracy Melenga la PC Mbote Pro mosko Sirana anga filmer mo mituka veni yo le pauvre le pauvre on filmer mituka ni non benga non ben yo pauvre veni le pauvre non ben place pas pour wanzu o mabe yo tenir ça so Karine Mokonzi ba chimia nezala raté mon pao wa muto late sonanga koloba Kofi bon parce que toi bien osaka nyonso ya meka attentarner le tout pour le tout net c'est à célébrer sur le matin ya sœur Marie Misamu a osa même ko publier photo parce que toi bien za fimo andi marni ba au risque kasi mutuko bobo ya répondre mtani maba au tango yo bien ni maba au risque c'est que ya mutu mo baza word na bango nyonso to lobaka ke aza nani numéro 1 internet aza nani autorité morale internet bato boya ngo siko na ndenge nini po yemta pesa maka omonia lelo omona bate belé bazo ba chimie wa bozu chimie mukie bota moment siko rencontre entre ye na Fali Ipupa bato bazo ba crier za comme ta vandie mo ka mi passo ke poa muto vandie mo ko beti ti o tindika la biloko ko tindika te bato ka tindiki no po ani o da tindiki no po na Fali Ipupa na Karine Mokonzi donc aza mutu mo boye o ya ka malembe oui mo na te Karine Mokonzi asoka zo ye place mo bato mo lobaki abotola batu aza ni étoile omoni star ni ngakanga na bato aza star yo mona te to ko loba ngabanga te na ko loba be mission to mo loba ngoke o Fali Ipupa so beti featuring na mutu to bi o te c'est redaki lo mo na le na bango kuna ko ta on te singa beta featuring to mo loba on pe bon c'est que comment ba kiss na bango nde ko mosa ke ba beta ndenge bat musu ba ko mo loba nga yebi on bon te nga bi Fali Ipupa star ba fanatique biloba lo ba fanatique voilà na me campé ko éclairci penser na o obi lelo so to moni Fali Ipupa sali nani featuring na Diamond na Innocent de Sena Diamond ba lobi ke non eza pour ba komi ba même loge c'est que olongola ba que non lokola rencontre ya Karine Mokonzi na Kofi Olomide c'est que ba côté pe na ba loge wana ya par là ngolo ba bongo na boke na bilombo ne bokende ça kutu bien yo bete star ndeza ra bombo olobe na ndenge bombo lo ba bongo yo rato biso ngalo ba ngwa to ba congolais to ba africain mamnyo se bima pa ba fanatique to yoka biso ba journaliste to yo pesa bango ba ono to journaliste to yoka ngolo ba cité o Innocent Diamond ndabenga kuti munno za kuti nani Innocent ba bengiste pa nani pa Wizkid le 25 qui pas Wizkid oh e ba debe beta ma o Fali kutu mi Fali mtabenga ki Wizkid Innocent Wizkid a bengie to yoka ngolo ba cité
tant que quand cité biso oh il y a des boya boy tozwa il y a des mots nous soit le bar oh na oso abeti ba comment qui logement ko mais ngana ba star na ba star abeti ka selon moto na moto o ba kutani ba beti fini fitiri partant il y a exemple où tu peux savoir parce que tu ba que non ko fait le midi ne mutu aluka ki Karine Mokonzi et parole ngo ba que non ko fait le midi na bi aye ba ça l'émission mais ko fait le midi ko ye pas ba petit na ba cité mon attend ngam bien que ça tozana na studio Congo France mais ngam na ye vers yo tant na ye vers aussi na reconnaître na minute il pour na makamwa Karine Mokonzi o lobelati cité on a lobité c'est que ko fait un peu que pas Karine Mokonzi na lobby c'est que ko fait que pas Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi zana makambo koleka ko fait le midi poison c'est na makambo te ko folum de makam Karine azong se makambo ani ko folum de makam Karine Mokonzi za makaba tutani ba ko bata makambo ya lo ga faire rigolo za makam fali po za makam inosa za makam héritier watana ba za selos kama za makam bata makambo jibe mpia na za makambo ko ran sona za makam ba artiste na biso tika oboma bango biso batuma kumisa ba artiste ngalo bango na ko ya ko tire makate na finga artiste moko aucun jamais mais c'est le ndonde makambo c'est là quand ngambela Karine Mokonzi wala mtu lobi c'est le ya ko surtout ça album ki toko oyo album nete album ki toko album asali ba featuring na ya JDT asali na asali aimbanze moi ki toko nze mo bezalo Lopez ah tala clip na on yoga mto iba ngondiri mais yo le batebe to tiko kitsa ba artiste c'est le ba bikamu asala batebe no basala ngo penante c'est le abinisi ba kotiko c'est le abeta ba style belé oh biso to ngato nyo tala ba c'est le ba batuma be to kumisa ba sala fierté lelo boîte nyonso okota papa ba beta ngo ka po ani ba c'est le kan ba batsa ba point mo batika actualité kitsa ba mise na biso lelo Karine Mokonzi asala fierté na ba chanteuse mais moi mutusa ba rien mais yo on a bête télévision mange fierté ngo muna fierté ngo DJ Arafat oh concert ko ya ba moko ka hommage à DJ Arafat obenga be hommage oh ba play ba ka bête belé na poto bo mona ba lelo ba mise belé na poto ba koti pire pour Karine Mokonzi mozo ba marché ah beta nzembuni toza kota zela oh kota ba selo ba na poto ba akota ba ngo ba mpiaka na nini na habité na c'est l'os comme oh parce que comme tu ba playback mikolo bata to benga Karine Mokonzi pour anini yé azana hommage à DJ Arafat au bateli DJ Arafat yo futa bien concert ka po yo kaka hommage non yo kité obite DJ Arafat ba chinois DJ Arafat ki ba fanatique belé oh lelo obite musu ba bateli DJ Arafat akufa bateli ba mo ba DJ Arafat akufa te DJ Arafat azali DJ Arafat akufa te poani po bateli belé ba linga ki mutu azeme mutu aza aimé bato alingaka ebele bato akasaka loka te boye na boye so bato ya ba consoler yo mona te musique ba papa na biso akala ti Congo ne mboka mutu akezuna mama ah papa na biso papa tabule comment pas na sens wana donc hommage wana yo mona te bon ce que yebisanga mambo lobi yo monti na gagnon bala moko tango etozo kanzembo ya DJ Arafat ya Karine Mokonzi siba kunda kinani siba kunda za nani akunda za DJ Arafat po ni ataka ngayo ka filmer azo yo souci ya mutu wana malsko nana a raisonner ce na batu nyonso ba yembela ke hommage nana bete ko mange bien avant d'habiter ils ont congolais moko be fille mobo chanteuse mobo ou ça la vérité Karine Mokonzi ayemba la moko tika na tsango pazo ka ngote na téléphone azo ko na radio radio ba nani radio na biso te ya ba congolais te radio ya batalibanda ce muta bongo ce après ko o bat ba yo kani ayoki hommage à DJ Arafat tant ayoko DJ Arafat a longo to yemba la laissez-moi oh tranquille laissez-moi oh babini après azala babil ba répertoire belé akometa penze mérité watana ba akometa penze ba papa chéri akometa penze ba batunyo so pour aza congolais après matanga ba ya Fabrice te yaza congolais Karine bino bokota ni ba polémique Karine Mokonzi aza mutu mo aloba ne vérité mutu ke alobi no vérité obone ti vidéo mo ko lobi mako na kata avion bato abunda ba commission oza mayeso muta fabricaste ya fabricaste bato ba retenir ba artiste nso pesa mon valeur mayeso jamais akolinga bunda wana na kati avion boy na boy to pesa ba artiste nso valeur atomi sa clip na kitoko ya nzembo na biso ya nini o ya visible bolingo kata obebisi motema mwana mo nanga ba musique ba pona congolais voilà partons un exemple un OPC visible bolingo wana Fabregas lelo muna c'est que l'artiste s'il faudrait tout ça analyse tant otali Fabregas pendant Karine Mokonzi tout avec Karine Mokonzi tout tali lelo Fabregas après Karine Mokonzi au milieu de sur le plan promotionnel au baga différence ezali te Karine Mokonzi ngo ça Karine Mokonzi dans façon na yo asela ba promotion ya ba artiste
yo pose na façon na osala ba promotion sala ba artiste mais Karine Mokonzi za ba façon akota bilengi mo ba mungu mo boyo za na kati on comprend mais album Mama Yesto eza album mo eza très très kitoko eza ba nzembo kitoko ni ya mwana popi jamais ba mindele ba eshua aza ba nzembo eza na kati eza très très kitoko biso neto ndo boya ba artiste na biso c'est le scam abeti album kitoko Ferrego la za la studio Black Box za ke so tel ba fiche do bang ça déjà ba tout monde qui les zo banga. Puis tout le monde a moi. Donc, tout comme ça va artiste na biso qui est tout robot artiste na biso nga bravo na Karine Mokonzi chanteuse numéro 1 Afrique, chanteuse numéro 1 monde au Kalaming te bozo ya susu na titre na bino kombo titre oza ke ba titre on le sous-titre on ba te belé au monde lelo ba ingratitude to éviter ingratitude za pour ba musicien pour ba comédien pour na ingratitude et toucher couche nyos au monde artiste a boulé musika abetaka po ya banini omoni natanga kaleza kike omona titre mo boye waka kibombanda mutebi abo imbere za bambanda ingratitude et toucher za ke na za ingrat na za boye ingratitude. Mais est-ce que partant toujours dans le même titre wana et quelque part il mon père s'est retrouvé dans kati ingratitude wana menacé par rapport à net ingratitude ya sele pas nani lelo oyo non entre nous soit dit franchement le bateau sur la peine avec toute franchise eh muna lelo oyo so babengi balobi muchopi yo au se référer à mon ami Seni non c'est pas répondre à la question avec toute franchise Gilang non c'est pas à peine muna et long pas yebiso tango ko saka na yebaka lelo oyo na milieu musical Gilang mukin n'habite ceux qui osa contre la question oh ceux qui lelo babi que non babengi babi muchopi na ndenga musique biso sto bezana so babi muchopi na bina ngalo bine muchopi mai muchopi oza memba terrasse non mona muchopi na terrasse te bino ne bo memba ba polémique muchopi amela libele tana nuboye ta muchopi boto la muchopi zana zongi sao boto na muchopi ebelenga libelo muchopi akuta na terrasse amela libele boba muchopi bota ndeni c'est muchopi amela libele Karine c'est muchopi bota ndeni na biseke muchopi amela libele Karine muchopi bota ndeni muchopi za mona kati ya terrasse ba koma ebele poani mon yo tembe. Grand merci à vous, fidèles abonnés de Congo Température Télévision. Et voilà, nous sommes bel et bien avec Mouna, c'est-à-dire que l'artiste et Moko Yaba charge à Karine Mokonzi, question de parler d'actualité. Et concernant, auparavant, elle était consoeur, maintenant là, à cause déjà la double fonctionnalité. Elle est à la fois chroniqueuse et puis musicienne, chanteuse. Ko follow mi defa pour na entre ye na Karine ata yo mona ko follow mi ndako seka mo pona moto wa melike et là ko batilo moto ameli sac ya drogue na moto ameli cigarette o pona moto ameli cigarette pour c'est là obi bandeno nini kasi na besoin exemple ya ko ameli sac ya drogue na moto ameli cigarette na moto ameli toto moto ameli sac ya drogue moto ameli secret yo pona nini jamais moto ko ngaza moto liboma c'est que mani kaza liboma na yebite na lo parce que OK mamna so lo betika o sala matalo ba tango pese exemple la drogue pour non so lo ba ki mani ke mutamela la drogue ni lo ba ke fali pour parce que bébé journaliste mo ka vero baluka pourquoi yo mutolo ba ka malo mabe oye le susu ko follow mide parce que lo rese wa ni ba tuna Karine Mokonzi akota wapi ya moni de kuna msa mwasi mame milaki ndoko simba kisi kali ka Karine si le moni aleka arate mais pourquoi on a toujours quoi associer tant que vous êtes sur Karine Mokonzi il faut être ma solo ya bobenga ka mame mili yenda bula la sas nini qui peut ka ngolo mama ambasalite na ba qui peut peka yenda bulaka yenda bulaka parce que ayini na ba mission na apoto bima ba série moko to sala ba tebo ba série monte yemona erreur malobani toujours koma ya kala yibini woka to koma ya sika yo ndo komi ya kala biso to komi ya sika mais erreur malo to banga toujours solo parce que photo dinoti na suka so bino boye ba rande nini on a habité so ezapé pamba stratégie Karine Mokonzi apé sabino ba charge na soki o Glore Langi zemi sinta capacité boye ba na yebi mam na bango te nga mam na bango ngalo bike depuis na nokanga na Mokonzi Karine Mokonzi abenga te muna finga mutu bina tindela message ça bo na mte on comprend ezalara amuna na télévision no mo kitoko to sula makabu na système atindika chakalt neto otinda me otinda te nangu na mona te bêtise la mutu utazala la mutu mutakara yabeta to kara montango muli ngo bo finga e bo critiquer bo sala bo ora falo baka kipaka kokolo ni mona chaîne za tsa ba komona bango
mais bango ba chaîne na bango ba tia faut tout na pe ba patron na bango longo la bonne tire petit fille to solade te ba chaîne na ba tia minati na bango ba boss na ba vendre la analyse pour loba makamu na de là ça que boza miki devant mais bozo ni marate après rencontre tu éviter il y a Karine Mokonzi na mopa ou Mokonzi featuring ils a juste rencontre pour une émission tout ils ont préparatif maman c'est moi yunte ma be belé Karine ba ko sape featuring ba ko sape décaler mo boyende nazara bete na ko follow me ah ma belé ro sala mon lelo ba miracle les belé ba retenir car mais qui zora na maniki na ken piana ba banga na bango te o ambo moneza muketa bo mona so featuring ya mopa ona Karine Mokonzi bolo bebele bo vanda les sous on va essayer bien quand mon compte a celle que moi j'aime le mogabe internet c'est ningani ba msusu quand il faut tout ba kangami msusu ba sali boy de là ça kete ça na autorité morale internet bo ça tembe bo nimate bo pola bo nimate ce que bazila ce que ya fali popa na Karine Mokonzi wande ce que na biso tant na biso ba est-ce que ça possible to bomba image ya kofi tout de ma kasi kutu il fallait les dada il faut confronter qui ma casse tu vas bando bang va bando lobani bino yebit ba bando ba ke ba okuta na te simba te afinga epe mingi on dirait eza ba stratégie na ye afinga et puis la ma casse na osenga ba pardon malamu ne bino bolo ba afinga malamu ne sko afinga rate chrétien ça chrétien pour bien chrétien ah yo mto kia chrétien sont ça na tout droit mutu foza moment na vie il peut me demander que papa mi quoi était mon tout droit mon vérité na vie so za ba vérité na mo oloba no tout droit onu ko matin ba tâche na on doza ba souci mingi tena mitema on doza on mona muno so za ka o bela mutema po na zo na trop makama ba tebele toni na kata mutema on comprend ya basi ya mibali ya artiste ya comme moi réflexion okene ka otengami tout et si na mutema lekisi oboy ye monte ko jibem piana pa poster faire rigolo pour ba comprendre position de innocent tant ba innocent pas li ba yo kala dia du fauteuil il a fallu tout il y a innocent tout azuya tout aza position mon c'est quand ça finga anan et puis c'est question moi baloba rapport eza cimetière ya ba artiste na ba journaliste c'est que akraba makambona po amikunda te ko ba rapport eza cimetière ba artiste yango azaka ba tant pe ba kenda pe ba créer makambo ba si la tête ba pe kandemo ba créer pe ba si la tête quand il y a créer ba copier ba créer donc il a c'est que à to créer les étoiles ba tout fango te yo mo da tongo ko ma tongo yo mo tout fango zo ngaka butu et tu ko commenter to ko ma biso 6h vraiment bien mais mutu mo abete nganga mo ka ye to mona nganga na sermo to zaka nganga mo be kuna ma etonda makelele et pas nesko mire za ki miranda kuna ma makelele parce que là après ça ça nzambe mbula mutu mzabete ngo nzambe ya mo saba ikatio na ye la kanga mai anezonga kuna to mona fait ça ka do akokanga ka no miranda kunde bou et là ça qui fait que et lo kanzambe bakanga ngote yango mo bande ko so ba ko simba kis ba perdre pas tout autant ba journaliste c'est belé ba ke potos a commis poto twin a commis cotis na poche papa ba ona maman ba a commis poto twin mais est-ce que de pas comme poto assis la raté à vivre na monga ba fanatique ba foot monga ba fanatique nyonso monga ba ndako ba fanatique artiste à vivre bon na poto so boye ba te ba artiste nyonso na poto à vivre bon parce que bino boye ba ngote ba kabela ka ba sala ka boye artiste ba kabela ka yo te artiste nyonso na monde faut ba fanatique ba kabela ko ba sala ko. OK. Voilà, merci en tout cas, Mouna, c'est deux que l'artiste, on a déjà cité déjà. Et tu as vu tes bachers, la même chose. Et là, c'est que l'artiste, il faut lire na batuna yo. C'est comme nous boy on point. C'est que bachers les lo yo. On dit Karine Mokonzi la musique bino pour apparemment bossi là qui hein. Dans le bien. Biso za la chaque, biso do tie loko, tala loko toto tsa. Toto tie loko siko fait. To bakisi na masa na biso mwa libomunene ba auto sa clip na bengani zini bo remplacer masa te zini dans suspension déterminée ngam na pesi zini ba bengani ba pesi suspension ba auto betango to pesi aibi mbongo batinde maman le 6 il y a le 6 novembre yango eko aibi mbongo te zini oyiba te zini za responsable zini za parent to continuer buzobolo bata aibi mbongo te ma suspension et ya musala montant to ba ke to autorité morale suspension et pas Karine Mokonzi te pas abino suspension
ngam na vandi to sangani ya réunion l'équipe nous a succès mabe ezate biso na ba charge biso nyonso to kabola succès mutu a FIFA na succès na e Peggy tita na succès mutu nyonso na succès na e munapa na succès na e oni biso ba fanatique na ba tomba na mambo batinda bilo ba kabola ba to a famille biso tko elo esala na Gombe toza bana Gombe na Gombe toza ba chinois au moins ba chinois bana Gombe na Gombe bana kinga kati bana tout na kati wana donc biso a famille zinia du suspension a baby saki musala ya te tam musala zini faut tourner to sala boy ayete to PC azane alobane ba charge azali azali bo PC suspension au moins zina kebo asali pe ayete suspension ce que zani suspension to PC na ba charge na ba gag a tout retourner souté mais alobela ni Karine Mokonzi alobela Karine depo ko sala bord te po ko maga bo mona zina longo na charge akomi o équipe d'attaque de Karine Mokonzi jamais on lingo sala ngota alobela ndeti na ana mutute ana mutute alobela ndeti nina bobilin su bolobela nan ka Karine ko yes ko ana muto alobela te et fait ça qui a du suspension aya qui ko tourner te ba gaga lobby on te peut suspension. Voilà, merci beaucoup mon Cédric l'artiste de comme Nasuka et un dernier message je te bilo pe batuna no pe programme un dernier message za ki batnon so pour ça va retenir pour na fête sa Karine Mokonzi les 6 ko benga zini te benga muna benga fenek benga nanjema ibele zini za suspension il y a 6 mois donc ba benga été ba gaga tourner te faites sa Karine Mokonzi les 6 photos sangana marche de santé on a bi ken piana sangsa mbungu ya batunyo sur internet ou akotika ba don to te ntawzwa mbungu da ken piana sangsa mbungu dembela ken poani poenda zape na makamna ndenga kina te to dembe te yemta lobela makamba Karine trop na sens wana donc esengi ke mundela tunit yango fi yango bato lobela ka tongo poko est-ce que ba pesa ka pe nini to bité yango bazwaki likanisi bato nyonso basangisa mbongo ba Mike Lokamba to zimbongo wana to bisa Karine te to kotika na felna to pesi jour à les 6 to tiki na fin to filmer mundele pa moniteur komba muntu batanga kapé ba pesa rapé moi emia na bango na ofene ya pas na été ça bien merci na bana membre nyonso fait les 6 to retenu to kuta biso ba Angelica Madelena merci ba nyonso ba soutenir biso bana membre tout ba benga biso ba ministère congolais nyonso ba sa la fierté ya monde to pe no ba maman nyonso ya monde na pe no mboto ba maman nyonso ya monde o ba bota biso ba bota ba tout na pe no mboto ba papa nyonso ya monde na pe no mbote merci na nzambe do pesa ngai beauté aspect merci na boss Didi Pumba na plateau ya boy na bureau ya boy na BM na fidélité ou même casse na Didi fidélité on peut battre on a makamba bien zoya on a te que bureau tout ça battre belé to engagé OK Didi Pumba azotala na mokonza mboka zo bakisa pe implice ba congolais baza la chômage te ba longula elo mo boeza ka ke congolais senga congolais boton le loke moi 3 caméramans moi 4 journalistes moi 5 moi te que ba les ça fait famille na ba makampe ya bien merci na batnos ba lingara biso merci na ba ndekonos ba sungara biso merci na j'espère que tout le monde ya na kata Congo France ma ya la moto ma simba rota politique ba ndeko tout ba lingamuna l'artiste ba retenir que oza poso que sa publicité na yo maison no babi ministère de santé misunga oye kusunga ba congolais o pas ndeko wazande kuna zo bela ndeko nebo ministère de santé zana pona ba ndeko tout ba congolais merci na bandeko ba ndal numéro contact na ngai boye bien on a émission na biso kini miki borozwango Facebook Muna Cédric o nga benga pona fête ya Karine Mokonzi 6 00243 89 713 40 08 89 713 40 08 obengi mbala moko ozi muna l'artiste na bino muna spécialement roi de Makembe sekolo makeki mutazo pesa somme en internet Karine Mokonzi za nombre wana za numéro 1 mais biso to desiko na makamto pesa vitesse donc bat ba comprendre non bo comprendre bo doka o bo moni ana za première prise il y a deuxième prise ko za sko Karine Mokonzi avait fallu pour bat ba ko lele bat ba ko kufa c'était là le dernier message à mon Cédric l'artiste moko ya bana membre et plutôt moko ya ba charge à Karine Mokonzi et question de parler d'actualité concernant l'artiste Karine Mokonzi et puis la consort Karine Mokonzi la parole un grand merci déjà la bienvenue vous accueillir pour Hollande je Farmiko Téléphénix c'est toujours dans Congo Température et dites déjà un grand merci à madame Rosette Lafleur d'Hambourg pour cette confiance puis marque à considération un grand merci déjà à mon équipe
équipe toujours là présente. Grand merci à notre cordon Shadak Marayoula, papa d'espoir. Grand merci à Christian Mukenzi Touré, Bogara Luketu, notre registre final. Et grand merci à Bana Mambonyo Karim Mokozi, particulièrement à Venanga Jean Bloch depuis Londres. Je vous salue. Grand merci à Richie Kapinda, R9, Igor Mitu. Et sans oublier mon frère, mon pote Yakati. Je reste Ngoy Galaxy. C'est là parti Mambanga Nimbote parce que vous allez mingi ensemble. Grand merci à maman Mirador Ngabou, présente l'association Mirador l'Espoir Vivre. Moi, c'est Jeffer Miko Téléphénix. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous dis merci et bye bye. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo température et na mo pepa sika ya tobina Congo température et na mo pepa